Dimanche 26 avril 2014, Yango Bandi Mbote Nabino Kinshasa, RDC Topesi Bino Mbote, Pe Bisika Nyoso Bozwami Pona Kolanda. Journal télévision Lingala Facile, charge Yaba Congolais, maillot jaune, équipe nationale. Yaba journal télévisé Nyoso Lingala Awa na République démocratique du Congo, Yango Bandi, Karande Tolaksarabino, ba élément au Tolaksarabino, semaine Mobimba, Boeba que lundi, Tolaksarabino passerelle et avenue Bukavu, Ndenge modèle et Bébeli Somo, Pasipe Mawa, Peli Susuko, ya Justin Marie Bomboko, et Komaki Awa na Kinshasa, on est allé sélection ya lundi. Awa idéologie comment sauter le col en boloko soki okokate fana nda kuna yoto lekana na kati ya mai. Po Bukavu modèle ekomi ba bamonaka yango ba série ya ba campagne ba kondimateke o yango tala mitrai madusu nde madusu nzoka nde balelelaki ba oyo basungaki bango basala pont Bukavu oyo na yolo no nzoka nde balobiki ya bovoteki biso te tokobongisa yango lisusu te kokama Bukavu pona kilo ya biso batu tolengaka mingi tongo midi poka mabaya esili bana tozwaka konja tolobaki ke baya obongisela biso pont tomoni ata mutu moko te bana bazongi classe tomoni ata mutu moko te bambula yango ezobeta tana pont ndenge ekomi na degré oyo yango ekaboli so frontière ya Kimbangu na Yolo tolembi bino boyaka ofilme biso ezalaka te boye botalisi na bino oleke tolobaka te ndenge bukani moto abongisa za te oyo abwembula ebeti moyo tokotia likolo po dini na terasi bayakobongisela biso po te elekeli awa bapapa bamama balela makolo bakoma kokweya kutu na butu ekoma kokoza insécurité bakomi komenase kutu batu moyen eza te yango wana bauti kolela boye na mikro alingala facile passerelle oyo ya Bukavu na Yolo no babongisela bango yango na bakonzi ya municipalité po esungaka population ya kote makasi kokamo tozela mokolo nzamba okita ye moko ya bongisela biso. Akufaki na Bruxelles na âge ya 86 ans. Yenani Justin Marie Bomboko. Corps na ye komaki samedi 19 avril 2014 na Kinshasa par l'aéroport international Yandjili. Corps ekoti na Corbillard, direction résidence familiale na Binza Pigeon et Paiwapi, veillée mortuaire et Salemaki. Lundi 21 avril 2014, corps ya feu Justin Marie Bomboko et Betekitou na ministère des Affaires étrangères. Ministre actuel ya Affaires étrangères Raymond Chibanatunga Mulongo ya Zoki Maloba pour nous représenter ministre des Affaires étrangères ya Liboso ya Première République Oyo avandisaki diplomatie congolaise na ndenge ya deux fois te. Nasima ezalaki nde tour ya dépôt ya gerbe de fleurs. Na cathédrale Notre-Dame du Congo et Paiwapi Mes et Salemaki tomonaki présence ya batu ya ndenge na kati wana Léon Kengo Adondo ya Sénat Obemi na konjala njoko ya Assemblée nationale na première dame ya République du Congo Antoinette Sassou Nguesso. Na omeli na ye cardinal Laurent Mosengo Passinia archevêque ya Kinshasa asengaki bolingo ezalaka kati na biso en tant que pionnier ya indépendance. Justin Marie Bomboko aza exemple munene pona ba politicien congolais. Nasima quelques bateaux o bayebaki ye basalaki témoignage sur Bomboko po ye azalaki na noblesse, sagesse, peu simplicité. Mais c'est Sili Boyoka Lokole. C'est un monument pour la République, Boyoka Bayeloge Basali. Mais sur le plan personnel, Naïbaki est bien parce que Azali grand ami, même je peux dire un frère. Ali papa oyo na makambo ya politique comme on a et Ningisaka. Les autres tikaye akei, c'est tout à fait normal que donc on puisse aller au kumu ya suka. Sali mingi pour la mboka la biso aza donc parmi ba pionniers wana oyo indépendance na ya Congo ya RDC et puis en même temps azaki monument munene pour na biso na Congo na histoire na biso ya Congo donc ye peza comme on ko zangate na kanisa tikeli biso bandakisa ebele ndakisa liboso na kanisi epa na ezali asimbaki ba jeune bana bake po alakisa bango mosala akangelaki bana mikie nzela te ba jeune nzela te bandaki ko lakisa jeune oza na capacité ya kosala quelque chose ke akroire na yango pe akende na yango liboso eyaki nde kokoma awa na kati ya palais du peuple epai wapi corps ya Justin Marie Bomboko eza exposé pe batu nyonso bazo rendre ye ba derniers hommages
enterrement de kozala mardi 22 avril 2014 na cimetière ya Gombe. Tika ete molimo na ye epema na kimia. Adieu Justin Marie Bomboko.